bote na bino balandi nyonso ya internaute partout dans le monde ba o nyonso bokozwa biso bonjour ou bonsoir ça dépend ya air oyo bokokutala na news na sur bino moko boza komona à qui on a affaire. On est là avec Mignon Abraham tokobeta masolo mibale misatu toluka toyeba album kombo album to ba programme ya orchestre. Merci mingi na ujana ya ba cameraman nyonso babiende ujana. Merci na yo ujana. Merci lisusu na cordon ekibumba oza ko coordonner EHP Media Mobimba. Merci na maman GH la maman de cœur. Merci na papa Edo Amani o bongo azali boss ya EHP Media Mobimba. Merci na yo Joël Botekol motema ya Josélie Monpoata. Tozali bongo na leader Mignon Abraham. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne santé. Ouais, carré, carré au monde. Bonne affaire, bonne préparation album, bonne. Donc, album c'est ici là déjà. Ici là déjà. Donc, on m'a là et bima biso na bino. Et bima biso na bino. Mais ça la nzembo moko eza na kati wana nzembo wana na olinga on fort. La CP là on titre là on. Lettre J. Lettre J. Pourquoi lettre J? Ouais, il s'appelle Jonathan Mutambala. Comment na banda na J Jonathan. Identique na première lettre ya kombo ya Jésus-Christ. Esoko kosala bikamwisi na bolingo na biso. Denga ezwa bongo la kima ivino. Babosono batambola. Babeli babika. Lettre J. Ok, une très belle chanson. Na sur internet nyonso boyebi ki Mignon Abraham oyo azalaki bongo na PCBG mais lelo na moni aza na ba jeune nazo encadré orchestre mobimba ezali Mignon. Est-ce que ndeni ozo évoluer na ba nous ozo encadré ba jeune ndeni bo évoluer? Ouais, évolution kitoko ndenge ezalaka partout. Oyo eza grand mouvement. Oyo eza mouvement li otote bato bavandinga balamuki kaka mouvement te. Oyo eza bena orchestre. Ils sont bien assises. Ils ont mitou et sala. Ils ont conscient. Ils ont toujours là auto donc carré. Ils ont bien évolution orchestre ça va Mignon. Net nga chimelu ki nazala moi songi. Nakoluka na yeba eloko nini esengaki okite BCBG po oya ko demeurer sikona ba jeune na moni bo yo moko président tema na lubango trop na posa koma mansa mamnanga mansa pe mamnanga yo moko ovandi bolembi na orchestre mansa pe mamnanga c'est bon on a servi papa chéri respect parler na biso vie na biso maman pe na posa pe bon na BCBG et Koki na bunda pe nga moko ndenge moi mbaye nyonso akoki bunda pona mamuna ye voilà quoi ne pe lobi bandeko baza moko pe a songer lobi a bunda pe et là na ndenge faute na ndenge pe ya kolote quoi donc na ndenge parler mozo banga te ko encadrer ba jeune be po bon bazan so PC vocal so PC vocal après vocal wana mo ra longwa ça l'orchestre baleki kuba esima bazo encadrer o foto na yo banana otuna na baleki na biso bandi o ba esika ngana ambiaka ti ngana ambiaka nkokuta babi na file kutu bazo encadrer bongo biso hein ça na bindengo zo encadrer epesa mela moto nyonso ti ndenge ezala mais soki déjà ebandi bongo se yango wana so ndeza beso pesi bon ba vocal obanga terre vocal ekangi bo alongwa ki ça l'orchestre mais ko ça nga ko bien et ça nga bien makasi soki namoni nga pe lifanto langa vocal ekangi makambo esali bien et passer makambo na e eza fierté nanga na ya mouvement nyonso et ça mabete yalo wa misa nga pe car nga na silika pourquoi yalo wa misa nga koti na rap ina batu belé na silika pourquoi ata ba laisser $10,000 na podium ya donc motema eza pembe. Ok, Mignon Abraham album ozo ça les a combien de titres? Ça deux volets, il y a deux volumes.
volume 1 à volume 2 et là que ça va titre très belé mais et bimanion so bongo te et maintenant volume 1 et bimina muke nambu et bete après to bois qui au deuxième volume et puis ça veut autant au travail parce que tu vois qui ton ya travail et album autre ça il bané voilà quoi. Eza na deux volets oyo bwaki eza lettre jus bwaki ka lettre jus yango bwaki lettre J pour to la sabango makambo eza na 4 to ça que na 4 ou album wana non c'est du sale on a fait du sale na ebiso ma beza na 4 bato ba osepela tellement ba ondima to moni tomba lettre J zo il y a des gens au ba ondima te que ah isaika mignon Abraham wana mais isaiki penza mignon Abraham donc mignon Abraham avanda te avanda ka boye na vanda epona bosser ngai na vanda epoto bosser quoi donc tout ça boulot voilà. Ok, d'accord, Mignon Abraham. Nazo tambola na kisongi songi, ponga na songi songi. Ngalinga na yeba vérité. Nazongi moi sima. Nde bozalaki bino nyonso na BCBG bongo. Gino alobi ye mutu alakisa koyemba. Po première vocale oyemba ezaka ye mutu alakisa yango. C'est vrai. Déjà mutu soki déjà na Gino tokutana na wenge BCBG. C'est un frère. Déjà tokutana déjà na wenge BCBG. Na wenge oyeba koyemba te mutu alakisa koyemba. Papa Chira ozono ndeni so yebo yemba te. Ataleka ki Mignon Abraham. Na biti Papa Chira ozono nu ndenge nini so yo yebi koyemba te. Ya ma TV ba sentir que ye abeta lisolo bato ba comprendre que a kocha ki prêtre Mignon Abraham ponta de lança pour epesa pe makambo. Vous comprenez hein? C'est un ami, c'est un frère, je le salue. Mais bato tout ba ebina maman que za ngo fo a rolo baneka. A rolo baneka. Moi mon robasana pour ba loba, moto loba. Parce que tant Gino déjà misa papa chéri soit lobi mutu soit au boulango. Est-ce que ça dit au ko sabato au ko sat. Babi ko sa lekat. Monte c'est les gars. Non, yesa leki na makambo ndetika. Nyami sofi na so azeko baki boko sanoki noki po le côté komi kosila. Akosa imambango ya leki. Mais ça là qui peut bien ko sango sali bien. A former mission makasi boy. Merci pour la formation. Merci pour la formation, mais à cause ça qui bien. Ouais, à cause ça bien. Former mission makasi. Merci. Ok, Mignon Abraham. To beta siko masola musique hein nazongi mwa mingi na musique siko Abraham ndingo zo boa ke loro na yo wana c'est si olobi hein album est fidèle sorti na ngoza pourquoi c'est pour bientôt et comme ka faire à usine yango to zo ina lettre J to tieli bato la rumba du moment la rumba ba makele te sondeni rumba pena nzembo yango wana mais ndingo zo boaka album ozo banga te po na marché ba nzembo na banga komena te ko banga mutu te mozo banga te ndenge bandeko no mususu ba boaki ba nzembo lettre J to boaki papa chéri bana mboko ba di cap la merveille bana mboko ba fali pupa ba vena biso ba wazeka ba ve quadra ba hérité bazali ba Fabregas bazali ba Robino bazaba Ibrator bazali kasi on a lobi nde otie wana ezobangisa te obeta pe mapapa nde babanga ngana banga ne ba onde babanga mon so sala fo banga eloko ezoyati fo banga nde eloko ezoya ba onde babanga bango nde bazobanga bana poto bana partout dans le monde boyoki ndenge Mignon Abraham aza vraiment déterminé hein oza déterminé zo lo bango penza avec force ouais poto sala boulot na biso bien donc na assure na boulot nga sali na epona na importuner mututé na epona embrouiller batuté na betika musique ya bien ici et que na obanga nde mutunde td comprendre mutunde ya robanga nde azati c'est tout ozobanga nde mutu te donc nde ba cible pe bimi bon ezobangiso te mais ez album mon kitoko bravo na artiste Fabregas mais obangisa nde faut bangisa ka ye moko par rapport ya album ou ya beta est-ce que et aux à la hauteur il y a album Fabregas a beta qui te aux na scène donc ça dit mutu o album on il faut bangisa faut ça na ka ye moko et bangisa nde Mignon Abraham, très bien dit. Nalinga ndenge lobara Mignon là vraiment. Est-ce que vous répéter, vous travailler? Tu répéteras déjà. Tu bêteras déjà. Tu répéteras la NS Kaba. Nous mon biswa.
tokangi déjà bagage so totiki awa toyekota na biso na bus biso wana tokebeta lobi tobeta na lufu mpasi monteka bana lufu baya ebele baya vraiment ebele nayebi ke émission ekota lelo baya ebele EHP jamais là là pour EHP actualité ne makambo donc lelo ne mignon après mozo voyager lelo zo okende juste dans un concert moko na lufu après ça ozonga Kinshasa. Ouais, toi on a concert moko na lufu tozongi parce que le 9 le 10 le 11 toi on a concert awa le 17 pe tozana concert. Ok, assure, bana nyonso ya poto, bana nyonso ya Kinshasa, bana nyonso partout dans le monde. Bozui programme ya Mignon Abraham. Obi siège à répétition, ça soit bon répéter à jour ni na jour. Rond-point Willery, NS Kaba. Tous les jeudis, tous les mardi, jeudi. Mais quand on a un boulot na biso personnel, tout ça là, tout bomina mardi, jeudi, tout ça. Ok, d'accord. Mignon Abraham, micro openeza pona yo, ponga ki songi na na linga na sala. Là si aussi na si moi deux programmes, trois programmes. Oh yo yebi faut payer ça. Bah non, partout bah là. Ouais, c'est la disque na biso ezo bimadja. Ba oki déjà lettre J. Bankamu nezali. Boyo ka 10e bataillon de Baembi. Boyo ka batutu ba participer na album. Donc bo def sa biso matoi. C'est la bonne avec intérêt à la bonne musique. Merci. Bonjour. Bonjour maman. C'est-à-dire que Yavana Bandana Pessi, mon continent Mignon Abraham Ponta de Lança. Moi, nous avons charge à Makamba Wingi. C'est-à-dire que Bisson de tous les lobby, tous les loufs, tous les boulot. Pour nous, là-bas, mwana mwasi babeta kateba pesa kema ya sokola yetango papa koya akute soin swabala e badive ilali na tongo basombelango dendo e fufu ilali na tongo basombelango munzambu bolingo ilali ekomi na tongo eboti mer na biso kama minene zali pasa album na biso bokoyo kapo kande mokonda lobi ma blanc tapis bamone bamibanga po ya biso na bayokite po biso toyokide ya bango de biso eza makama minene boyoka biso be na pasa no bo sepela quand amona pesi masa na persi makila kilo poto na pesi John Sadei ka musika ba moto to so disait bato kitoko makasi. OK. Ouais, ça c'est super puis pour l'attaquant du groupe quoi. Moi na yolo ya tongo. Donc na pesi bato tout ba landa ngai donc. Et là je signale biso na biso bana yolo anet nga peshimelo ki mwana yolo donc nyonso makambo base nde. Dallas ne tombera jamais donc inaleli. Na pesi vena Tino Kabala na Londres bambota trop, na pesi Michel Kabala, na pesi vena Kresantsengo Merkabishi, donc bato tout donc yolo mobimba donc na zoya après na linga ba faire loufou déjà donc. C'est pas tes mots que j'avais mon bonheur mais de la côté du réel ce que je croyais me reprocher Mignon Abraham likwale linga ta SMS ta ce qu'on est na zoyemba ko yemba passe. Oui, non, ça va mode minière, va mode majeur, donc c'est pas pour les petits enfants. Ouais, toujours donc soda ya Ponta de Lança El Marcador donc. Ba motenanga na Jimmy Fofana Palais, bébé Safnet Panera Mabundu, Inosa Mabundu na Paris, donc talarara. Na pesa montege. Ngelo kokolela ngina misoko talankele de lixe et la masala kamongweza la ka toujours saliti ngata ko boy ko pesanga molingo na yombwete simangana ntotwe Eric Masala na Paris. Merci. Pania so ebimi on dirait avait nanga ba bien. Bon, on dirait betagi, mais beti bien. Et puis Misapi Lembi, pour beti trop. Tout ça à cheval entre répétition, studio, nous les yangon lelo na sans guitare. Donc c'est Clifton JD, Razul Scram, les guitaristes un peu suspects, un peu caca. Donc tu as informé bananion sur ya poto, bananion sur ya partout que base la disque na biso. Yé mo alagi directeur artistique. Donc après si biso nzela te beta boy et puis biso ba reke mo mingité biso ne mututo beti bana mai mutu ba yembi donc ba mbote na die etambe na Darcy Kikani ta ya Jeep Jansi Monadio Mama Diva Gracia Omana depuis Paris voilà quoi. Bonjour. Ouais, bonjour. Attaquer des standards valables et fait la mon bafou. Des standards ba mon seigneur dango tara face nangeza lokwa ba chanteur terre. Awana face ba animateur donc mutu akanda donc so morning ngabwimbala moyo mo bani obina mingi ati twara mikolo na rouge noir un futur rien la tanine
rouge et noir, Ponta de Lanza, Borokebango, j'ai le croix rouge, les qui maïneli, très bon yabini samboga. Mignon Abraham, Elenge rouge, l'équipement et l'elenge. Ah, bah terme pas animateur, hein, que moi suspect. Et là quoi rouge, l'équipe. Pour la moi, tout le monde est en rouge, hein. Et ça ni na moi l'elenge rouge. Donc rouge, bah tout va terminer en rouge. Ça va bien fait rouge zéland. Laissez les enfants s'exprimer. Donc toi on a fait rouge. Ok, Mignon Abraham, moi 2, 3 salutations pour la monde zéna kamote. Tony Kimpioka blink blink. Alain Fofana, F. Perso, David Monceau, les producteurs frais. Hein? Donc, na pesi batutu baota bisombo te Mignon Mopini, Harmonie Mopini, sans oublier Eric Massiala, Serge Zululete, Gino Kabessa, Alfred Konde. Tous ensemble. Merci beaucoup. Merci mingi na ba o bazalaki wana po na Rolanda biso tozaki bongo na Mignon Abraham artiste o webi bien kazaki na BCBG Mexico babi ye moko asimbi makambo po komona ko encadrer ba jeune ebele boy donc c'est que ya onde makambo. Merci lisusu na Claire Ignete, merci na Josélie Monpoata, Motema Joël Botekol, babi France Nebino, merci lisusu na maître Bigis, babi Bigis Loboko ne makambo. Merci na ba onyo so balinga Chemin Luki. Merci lisusu mingi alinga ba boaki te mais balobi soki na boaki te za lisumu JP Biselenge babi so bomoni Chemin Luki a telemi boy babi Jean-Paul Biselenge ne makambu on to so mona Mignon Abraham azako kende babi yango ne makambu yango nda actualité na pesi lisusu merci mingi na cordon ekibumba on azako coordonner bongo EHP Media Mobimba. Merci lisusu na cameraman Ujana babi yende mokonza ba cameraman nyoso Ujana nde makambu Arsenal Eric Arsenal yende Ujana. Merci lisusu na papa Edo Amani o azabongo boss ya EHP Media Mobimba. Merci lisusu na maman GH babi la maman de cœur, la maman de tous les enfants. Merci na ba o nyonso bozalaki na Chemin Luki même moral. Merci na ba o bazaro mema ba remarque to ba critique ou ba conseil na bino. Merci na bino mais ba o bazana bangir en tout cas aussi la Chemin Luki bongo mingi tokutana mikolo eza koya. Au revoir.